Mbote bonjour na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo océan du Congo na chaîne à Libération et pai oto akabongo bakongo mani et pai oto panzaka to sasaka et pai oto belaka moto ya papa le moloto ekita etumba misala nyonso ya balokia ye kolo Congo et pai oto sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka et pai oto salaka éveil patriotique et pai oto analysaka ensemble et pai oto longolaka peuple congolais na bolema bisika oto tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pai oto ko sala mosala ya Jean-Baptiste et pai oto libongo basinzili ko betaka mbela koloba ete tango ekoki kongo mani longwa na bolema otelema okatatine ya likambola yo et pai oto telema ferme fidèle lokola baku ki apolo ko zela lycée kwa République démocratique du Congo et sika oto mokundolaka maloba yankoko na biso les laboraires oya loba na biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse ezui comme la bongo mana nangana kunya dolanga États-Unis d'Amérique ezui équipé pour la terre États-Unis d'Amérique ezui yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mavé na molonga inaye Mireille Mavé pe bana nyonso ezui ekatisa bisanga na Autriche pa ya mona mère de Breno bandeko lelo penza ezui tozali bongo kosolola maema soma koleka la République démocratique du Congo pe likambo etali lamuka elle Fayulu lamuka elle Muzitu mais na kozala ngai moko te nezu ya mokolo mo lelo kozala bongo na les grands résistants on a bengue grand maman Célestine oko se souvenir na ye po ete ozala ka femme combattante femme oyo atelemaka penza pour la makama République démocratique du Congo. Papa Michael Bokota la epena bokebi ali moto abunda ke tumba ali moto ali ko sala mosala pona Congo ndenge to ko senga na bakongo mani ete to sala mosala papa Alfred na mama Clarisse na mboka lipasa langa ino ya CNT live la patrie ou la mort nous vaincrons tela tela to yembele bino résistant o yemoko ako se présenter et pourquoi to zana na mokolo malelo kabuya lompuisa so to za monoko moko o fungola biso to kota la mama ya likambo ya ezui ya mokolo malelo. Mbote mwana mboka. Bonjour madame la journaliste. Naebi ete bato banso lokola batalio basiba monyo kasi yambo o se présenter liboso ya bato ba kolanda biso partout dans le monde pe la fin fois République démocratique du Congo. Kabuya l'homme puissant ezui ya Guy Laroche Tamotung. Shikito mushachino azala ipendele Brigitte noni zabola bolingo zipinga miso na beti matana liboke asendenga na yebakite o Gilles Banka Dubois ongana kolemba te o roi Falba mais c'est d'autres rebelles Christian Dan makofinga makotongo ngai moto pamba na sala boni basusu bakuta bomengo na famille basusu loboko nde molaina kese ya leta basusu nzela molili na kila rosanga na landate basusu basuwa na moto kina bango ya tozongi mwana mboka bato balingi bayeba openza ozali nani. Nazali, président de force de résistance de l'ECD, autorité depuis Etienne Tshisekedi dans le rassemblement de l'opposition. Tu as qui ko benda na moi muki kompanzi ya ECD tango Etienne aki ko tikabiso. Alors on a eu à l'ité boyebi ndeto vivant qui pene ya ba opposant ya mboka oyo. Mais butuna moi soki tozaki ko bunda na kati ya résistance wana ezalaki kaka pona ko bengana monsieur Kabila na bale na ye na lit wana tozwaki pona ko bengana monsieur Kabila pe ko boya glissement ya 3e mandat na ye ebele batika biso lokola bakapangala ba Rossi ebele ya bana ya bato batika ki mabele oyo bakalala oui à travers lit wana mais
na pasi yo totika na ngona mitema ya bandeko batika biso batika bana misusu kutu abota kite tozaki toujours na kolike ete lokola lamuka ezali wana ezali kolongola biso mwa souci wana tant tozo mona ke lamuka eza ko résister ya ko pesa biso su courage ya ko continuer etumba yango na ko bossa na ete na kati na biso tozaki na bateau yo bazaki ko exploiter biso comme ba marche pe biso to kolala nzala na ba marche bango na butu ba okene ko soba mbongo pona ko tinda bana na ba poto ko kabula ba mbongo soma mituka biso toza toujours na kati ya persévérance ya lit nde balobaka no na 9 jours ezaka ya moyibi même mukolo moko ezaka ya mukolo eloko ezali peuple congolais oyo azwaki initiative ya ko créer lamuka pona ko benga na batomboki alors tangu mukolo loko ngonga na ekokaki ya bamiyibi o bazali ko bénéficier na sima ya makila to mitoki ya bana mboka pe kolela ya bana mboka nzambe akomi na moment o ya dévoiler bango tangu a dévoiler bango ba moni non ceux qui ndolenge bolumbu na biso bimi boy ceux qui obito kende to tika la muka na bomoi la muka e ko faire face na biso donc bazui décision lokola monsieur Martin Fayulu je m'adresse plus rapidement à lui il s'est décidé à courir ko bima la muka bongo te sans que aboma yango parce que il a peur et si ka ko kende et ko zala kaka la muka nde ko frapper bisika ba ko zala parce que la muka nde simbi opposition ya République démocratique du Congo Félix Tshisekedi a uti na la muka Jean-Pierre Bemba o azali na défense a uti na la muka et caméra ezana leader moko aza ko incarner pembe na Félix o ya uti na la muka ça veut dire la muka nde est créé bango même monsieur Munani Fayulu c'est la muka mte créé Fayulu hein to za lokola bato biso tonzima ki ko bomba o balobaka ba secret d'état ya famille amoni biso bazoba ya konzima ko kende ko zwa mbongo e utie pa ya Kabila à travers Matata Ponyo basa la bloc patriotique bloc wana ezali vision ya monsieur Kabila. Alors, tant qu'on a une élection, à quoi imposer ma candidature à Maman Olive pour votre formation. Non. Au moment où sa confusion, il y a une crise au sein de la Mouka. Non. Il n'y a pas une crise au sein de la Mouka. Il y a des personnes physiques qui à la Mouka d'une manière illégale. Vous voyez, le lengue tangu Moïse Katumbi abimaka na lamuka. Nangam na la saka que Dieu Moïse Katumbi na bemba na la saka Dieu bemba. Mais pourquoi pas le Martin Fayulu abimi na fenêtre? Tobele la temu aibi akimi na fenêtre. Si aibité, angaka bima na voie normale a établi de mission na ye, a pesi ba raison na ye. To vanzi na ye na kati ya lamuka aibi abimi na fenêtre. Ayibi siko nini mwana mboka. Ayibi leadership au peuple congolais a pesa qui est confiance. Ça veut dire peuple a créé peuple a créé qui Fayulu pour na te faire face. Na bateau yo bazali ko penser que bango baza fort, bako s'accaparer na leadership congolaise, bako sala ba glissement na lolenge balingi. Nzoka biso peuple nde toza makasi. Na yango to sangisaki bana mboka lokola ba président Adolphe Muzitu na ba yo to yebi wana la muka zaki composé na 8 leaders lelo oyo na ndenge bazali toujours na kokende to tikala ki na ba emi bale wana bazaki 7 te bazaki 8 non bazaki 7 te bazaki 8 alors lelo oyo monsieur Martin Fayulu akoki nzala te pona ngai na kokolo bayango parce que masolo ambongo ebandi lelo te to bombaka yango parce que za masolo hein baba lelinge ça le cela va famille mais na moni biso nde to zo buzoba parce que bakomi koloba biso tozo kende ko négocier na monsieur Félix pour votre formation peuple congolais ce que le président Adolphe Muzitu azaki na besoin de négocier na monsieur Félix alingaki a négocier na avant basa la remaniement du gouvernement ou pour votre formation le président Adolphe Muzitu soko moningai na ndimi ko ya pene Adolphe Muzitu parce que ça ko incarner donc ba sens il y a patriotique il y a patriotisme ya ko battre la combat la muka. Mais mwana mboka to suka na mwa wana pambate o anticiper mwa mingi kasi natika ki ona mpo bimsa mwa pema mais ya lipe na bongo te poete ba kongo mani ba yike ba ko pesa confiance na bango na mwana mboka Martin Fayulu Madidi ba ko loba eta Adolphe Muzitu yende mutabanda ili bosoko sana Kabila la gouvernement yenda boma ba pesie ba mwa ba charge belé ya ndeko la biso
kapangala to moto boka kufaki baloba kufaki na tango na ye ya salaki lokote balobi babunagana pe baboto laki na tango na ye asalaki lokote etumba ya este ezali bobele complot ba kekutu musika koloba ete M23 ezali pe mwana mboka Adolphe Muzitu azali na kati pamba te yepe azalaki na Kabila na kati ya M23 sikoyo boko akize mingi moto ali maboko pembe o bako benga mwana mboka Martin Fayulu Madidi boko akize nani soki na baki ba question le linga ne koya boye bayete monsieur le président Adolphe Muzitu a travaillé avec monsieur Kabila kaka Adolphe Muzitu ana azako belela alobi na Fayulu tokoki ko sala alien na batu nyonso mais sauf monsieur Kabila parce que moi je y à travailler avec monsieur Kabila toi tu ne connais pas monsieur Kabila pour votre formation le patriarche Chaton Kizenga a travaillé na Kabila mais oyebi bakoka Jambo ezalaki ce n'est pas pour rien ce papa avait décidé de démissionner aboyi mutu na ye azala traumatisé mais Adolphe Muzitu pour la sauver patrie en qui ko se sacrifier pour votre formation bat nyonso ba travailler na Kabila ba travailler ki lokola na kati ya Mulangi na kati ya dictature le lingue dictature oyo monsieur Fayulu parce que vous ne connaissez pas Fayulu c'est un dictateur il fait sa dictature enfin on dit quoi froide il fait la dictature froide au moment aye lokola nzoka il fait la dictature mbangwana alors monsieur Adolphe Muzitu sembola na pote to boni mona n'a jamais été froide lo lenge ni ndeko langai po ete yi azali polele la bilo baso bomona ki lo lenge ni ayambaki mona mboka Muzitu ba ko tambola bipai biso ako bimisa ndeko na ye liboso apesi ndeko na ye poids oyo bango moko ba kolobaki Adolphe Muzitu azaki na poite Martin Fayulu Madidi ndem tapesi poids makasi siko bile bokolobali azaki moto babila lo lenge nini il y a personne ezala mutu moko ta travailler na Martin Fayulu azala satisfait pour votre formation to banda ko zonga est-ce que vous souvenez-vous de la dynamique de l'opposition ezala ki ba kamere mais Fayulu oui, alimusa ki même ba comme ya kamere lokola et comment qui dynamique de l'opposition comme il y a yé aux emplois tout ce qui wana te azaki na MLC na 2006 MLC na molimo na ye Fayulu ya usurpation du pouvoir MLC a décidé babimisa Adam Bombole comme gouverneur ye aboyi kolanda mbela ya parti azaki ko appartenir ko négocier na monsieur Kimbuta oh ba sekele el makasi oui pour parce que to bombi petro au moment moment komi nazo zela to bimisa pièce sur pièce donc na moment wana MLC alobaki boyi to bimisa nani Ada Bombole andimi ndenga misana kondima même na ba corps na ba plateforme non tout ça la kandenga ndimaka na sima ya shit akei ko négocier na monsieur Kimbuta abiye mutu asala ke Kimbuta aleka mais pendant que parti oza ko appartenir balobi to sala boy to sabe le lenga amemako na dynamique de l'opposition et le amemako na lamuka moi je me pose des questions moi bambongo moko to ka ke bimana Kimbuta na Martin Fayulu Madidi oui c'est vrai oui bikenga elo mongo na lala kite mukolo oyo na monaki passation frauduleuse ya salaki na Faden House na mituni boni monsieur Adolphe Muzitu quelqu'un qui a géré l'institution du pays comme primature la primature andimaki ko faufiler na sima quelqu'un qui n'a pas encore travaillé même assumer la responsabilité comme un bourgmestre même il y a commune moko et ça qui nga il passe nobi azalaki même bonne foi yango OK ne kondima ko tambo na sima ya monsieur Fayulu qui n'a pas encore géré même un WC public. Oh oui, il faut député mon amboka. Non madame, yebisanga ilwani o Fayulu a défendant quand il était député. Yebisanga ito kende pièce contre pièce. Mais mon amboka yo utikuna to yebi o malamu ko ali résistant ya SID pambate to yake pe ko kita la terrain bisika oyo zalaki pe ko betambela pour la République démocratique du Congo ya solo wala bazaki bango babale batikalaki mon amboka Adolphe Muzitu na monaki ko panza ba charte ya biloko ni babilamba ya Bemba ko panza ya Moïse Katumbi alite soni nde latibino po bomoni ete bato bino bobengana ki boboyaki lelo président Rabino a kei pembe na bangonde yangwe bas et puis son kanda bo panza boito elelo konini oyo kolobisa yo vis-à-vis ya ko boya penza mona mboka Martin Fayulu Madidi. Non, ezali serment o ngai na ndimaki étant que jeune ya kokota na kati ya plateforme ya résistance wana tellement qu'il n'a qui déterminé donc tant mutu a dérobé
il faut tout ça charger naïe. Donc ezaki ba rancune mon côté personnel même entre moi et Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba non, c'était juste toujours ko préserver bon moko o tolinga ki lamuka ezana yango pour épée ça ba batikali courage et souci à kobima lolenge bango babimaki. Alors biso to kanisa ki Martin Fayulu ateyamaki na lolenge to agisaki na lolenge wana mais nzoka zaki ko sala ba négociation froide. Qui le savait que tant que ça qui n'a pas que Moïse Katumbi Fayulu parce qu'il na ba communication na Kabila na matata pour votre formation na ministre Tozolo secrétaire général Azali na Lubumbashi na yemoko pour assembler oui à landi na sima pour la ko talisete azalaki ko sala ba négociation naza ça va poto fungola mulai ngai na koyi koloba apparemment na moni baba jeune mingi décidé o bazaki ko enlever ko kanga na baboloko nzie Fayulu mutazaki ko pesa ba plan non c'est que famille ali ko lopo ba kolela non non eza pour na bonté parce que comment bato bazaki ko enlever biso ko sala biso mabe nzoka yo zaki na communication na bango comment tout kende pe na banalisme ska nzoka yo zaki na communication na bango jusqu'en ce jour et ko se dévoiler. C'est que si bazali ko kanga biso na ba année ko kanga biso ba pe crime ko incarcérer biso na ba difficulté parce que nzoka yo zalaki na yo ko yeba na bandeko ba kondala bango 10 ans bazana prison na ndeko moko akufaka na yebike kuna to banako kele bembela ye ko landela boye na yebite so ba bwaka ndeko wana donc na petit oya ababeta kama masasi na marche moko to zalaka na ngona la muka wana ba banda o traiter na hôpital eza na kota triomphal wana avant na changu likolongo pe beba etenga mai oui ba biloko wana tout to mona yango toujours qu'on se souvenir na mabe au Kabila sala biso mais le longa na moni monsieur Martin Fayulu aki ko embrasser matata ponyo ozalaki allié à Kabila est-ce que atayo moko ce qui ngai pe na landi et ça c'est que na craché sur lutte auto sali yobi boni to perdre na jeunesse na biso ce qui nazaki ko sala meleo na koma musika na sumba mapango mituka mais na baki non na s'engager na résistance oyo ya belé baza ko lemba résistance ba okeno ko za mbongo hein tant que tozo mona makambo to boya to rata ya minene belé nzoka ezaki na mutu moko azaki ko accepter azaki na ko accepter ngona momana et ça peut passer so moni na se révolter ko landa voya raison pembeni ya président Adolphe Muzitu et ça que juste na linginga imoko na se sentir constant na se sentir responsable na boina za la manipuler lobby malheureux comme le peuple congolais ba cité ngai to bana na ngai eza soni lui le président Martin Fayulu a tinda bana na poto la sanga mona Fayulu avant na Kinshasa mais ce sont les peuples congolais baza ko vivre avec chaîne baza ko souffrir yeza ko asime ko so ba mbongo ozo ute pa ya Kabila hein biso to bimina nzela ye na poko azwi mbongo ba o ba kufaki na marche wana milimo na bango ke perte jusqu'à quand Pourquoi ça a manipulé bongo? Yonga na lubaki na décidaki na ya pembeni ya président Adolphe Muzitu na suivre voya raison pour nous la protéger. Bon, est-ce que pas ya mona mboka Adolphe Muzitu assurance ni ozali nango kaka po ya lobi ete to kele pa Kabila te mona mboka amonike to fungola maboko bloc patriotique salama bino population bolobi to kokende te to pusala kuna te po ete motabomi mboka ya libongo Kabila to ko malaba Moïse Katumbi te po bango bakene na union sacrée oyo yemoko président ya SID mona mboka Martin Fayulu madi dalbaki ezali deuxième grossesse ya Kabila mais akeko sangana bango suko et pas ya mona mboka Adolphe Muzitu assurance ni ozali nango po ete yepe asala pena Kabila kaka malgré le bien boya ya bimi petelo mais est-ce que vous allez na kontima ete akobatela to akobunde tumba la muka malamu yepa kokota te nyamu nyamde to koka union sacrée non biso vision tozana yango na moment oyo lobby etali nzambi biso to tala lelo comme lelo muto asimbi chaque bâton de commandement ya la muka unifié sur le président Adolphe Muzitu ngai liso ya Congo en tant que moko ya baye ba sacrifier ka jeunesse na bango pona la muka esengeli na kubata manasima na ye donc yo ye po oyebaki ete le 11 passation à pouvoir oui le vrai passation après je me suis arrivé là-bas na yo ye ce ko okuti ke passation monsieur c'est ça ouais ya pirate koto yo mutazalité yango lobité il faut au vanda bisika oyo ezali dans les sens là donc au boy Martin Fayulu m'a dit o yepe ozape pour Muzitu te mais yo yende kolandisa oui nazaka kolanda kaka résistance ya la muka nazaka kolanda bonne voix ya la muka le lenge la muka eza ko memama ce qui que lelo président de Muzitu a télémé le vrai la muka obino peuple bozolandela ngai na pesi yango na madame tel biso peuple
Otozolanda le voix ya vérité, il y a la muka ya solo, toko kende kolanda madame wana le président de Fumuzi to kolaki sabi biso. Pour votre information, est-ce que bino soko bondimi peut-être séparation yango et kende poids. Il y a pas une séparation au sein de la muka, il y a des gens qui ont quitté la muka d'une manière illégale. Il ne faut pas dire qu'il y a une séparation au sein de la muka. Qui vous a dit qu'il y a une séparation au sein de la muka? Ce qui y a une séparation au sein de la muka, vous n'avez qu'au monde to saliper to revoir règlement d'ordre intérieur, il y a la mouka. Comme on n'a pas touché le règlement d'ordre, il y a la mouka, c'est qu'il n'y a pas une violation. Oui, il y a une violation de règlement d'ordre au sein de la mouka, il y a charte de la mouka. Il y a un temps où on violé. Na soni wana, kangi bisara bakel Lubumbashi. Parce que soué ya oui. Dans soni wana même pas Lubumbashi. Oui. Soué ya monsieur Fayoulou a yebi ka okene na bloc patriotique. Mais décision na azoki nakokende bloc patriotique sans nakokende kuna te soki na bomi la mukati parce que quand même na quelque chose alinga boma la muka pour akende ko créer basim eloko ane simba ozomo eloko ane basala biso donc alinga zwa biso ateka biso nde batekaka nazanda tipo oui na wenza tipo donc biso toyebi ke tozana kata lamuka oyo ezobundela peuple nzoka lamuka ezobundela be si bateka bino kala muko musuba yaka ba changer lamuka couleur tolongwe na soso tokomi na mbwa tolongwe na pembe tokomi na vert donc ozomona muko mususu tonga tozala kaka boye balongoli pembe ya la muka batingo rouge balongoli drapeau wana batie ba croix mais ndeni bozo changer conception ya la muka la muka si bateka kala donc pour votre information monsieur Fayoulou il avait décidé alors baki nako quitter la muka te ya na boma yango afanga na kende bloc patriotique abongisa ki projet wana kala azali ko luka de lolengeni ya ko dissoudre la muka a créé Zamba na kati banyama bapanza na après abimana kima ke kotunga Sheraton naye o baké ko créer na Lubumbashi menga état que patriote congolaise naza ko loba boye loba que biso to sacrifier ka jeunesse na biso te pour na ko suivre o ezaki vision bino ba leader na biso bozwaki na Genève tozaki ko landia bino yambo bo kende Genève bo kende na Afrique du Sud bo négocier tozaki sima na bino mais oyo bozo sala biso malembe bo ba ke makile ba kufa na ba marche o bino bo bengisa ka biso milimo na bango pondake ezana kimiate bino pe mabota na bino bana bino kozana kimiate parce que bozali ko s'accaparer na kile ya peuple congolais boza ko s'enrichir bota la biso. Et là, on dit, le lot, c'est dans le lobby, je peux faire. Mais pourquoi je ne faisais pas ça? Parce que, je suis encore trop jeune, mais c'est Fayoulou qui sont est-ce que, ma tête a pour la zame, macroéconomique à ça, et même la bisonine. Bande ko balandi wezali ezwi mwana yamboka Congo aleka ki poete abimisa pasi naye. Na yebi ete bande ko musu bozo ko mabolobi mamoseya okoma diana muzitu omemaka batu nyonso bafinga Fayoulou lokuta. Komba oyo tobunda ezali komba ya pasi. Ngai ndenge ya koloba soki na lokisi makola maboko na ngana so bala crimogène. To mi sacrifier pour la kobima pona ekolo tozala derrière ba leader na biso. Ba yoki mawate ata ba panzi sango o biso tozali. Lelo to na ba porte misuto ko kota kate. Ndeko la ngai c'est la criminalité contre l'humanité faut to dénoncer yango. Tina moi les pinières le papa kulutu la ngai. Parce que lelo ba kala la milimo na bango ya na kimiate. Ba rosimu kendi ba kapanga la bande ko bali ba yike. Lelo ndenge na zo yebisa bino bozala ndeko o ya tika la responsable ya bala kala ba ote coopérer. Ndeko na ba osengele mbongo. Bana ya kala la bazali lelo wapi. Lik mulompwe. Tozolo balandenga mabete. Mais soka bimi akoleka na chono pa yebisa bino ndenge totindela ke mo ba mbongo. Bande ko bakufa ba yike 10 ans ba kondala bango lelo la muka ekei ndenge kei boy leader Martin Fayoulou Madidi a memi la muka elle et que Lubumbashi si ko ba prisonnier ba za kondala 10 ans nani ko bimisa bango bande ko nani ko landela ba dossier wana yango moni pasi ya population congolaise pe pasi ya bato ba ko bundela Congo ya solo ya komona ete opposition ezalité yango Félix alobaki opposition ya pete botika ko utiliser ba mama po ete ba fingaka azaki na raison parce que lelo tout ça en opposition ya mafinga mwana mboka mutuna na ngai epai na ezali boye lelo nini bokoyi ko sala poete bino banso boye biete balkanisation za la République démocratique du Congo bibi elobi la biso moto oya sakei ba pekisaka ete poete ya sakei
moto nde atelemi yende toali na makambo ya koloba na ye potango mususu akoyoka lokola mona mboka Martin Fayulu Madida moni ete lisanga ya Moïse Katumbi lisanga ya Denis Mukwege lisanga ya Basesanga lisanga ya ba Moïse Katumbi banani kopesa ye bomo ikasi bande kolanga yambo ndeko azongisa nini bango ba kolika ya kosala na mikolo mizali ko ya pona resistance o bango batika ilango bola ndalano video oyo Dike ngadiani, dike ngadiani. Dike ngadiani, dike ngadiani Felix. Ifunga mwana wa Kongo. Eyo. Pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na ngai, pasi na yo. Mateso yangu, mateso yako. Mateso yangu, mateso yako. Pamoja juu ya Kongo. Ya Kongo, asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, mpasi na nge, bangi na muno. Pasi ya bana Kongo ya Kongo. Pasi na mundu, mpasi na nge. Okay. Pasi ya policier, pasi na beto. Pasi ya fonctionnaire, pasi na biso. Pasi ya magistrat, pasi ya biso. Pasi tabu ya ba militaire ni tabu yetu sibote. Dike nga jabalongi, dike nga dietu. Dike nga diampulushi, dike nga dietu. Mateso ya ba fonctionnaire ni mateso yetu. Mateso ya watoto wa masomo etidia pasi na bango, pasi na biso, mateso yetu. Mateso ya ba mama, mateso yetu. Asante. Pasi ya ba etudiant na ba jeune na biso, eza pasi na biso nyonso. Mateso ya ba etudiant, mateso ya population yote ni mateso yetu shibote. Mpasi ya ba shege, mpasi na beto. Dikenga dia bana ba Kongo muzima dikenga dietu bonso. Pasi na beno, pasi na beto. Ce jour pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leader pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Pasi na biso. Pasi na biso, pasi na yo, pasi ya bana Congo, pasi na biso nyonso. Pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na yo, pasi na ngai. Dikenga dietu bonso, dikenga dia bana ya Congo. Merci, merci, merci. Nzambe adolambe. Video oyo bandeko la ngai bomoni ezali na bato basatu. Mwana mboka Moïse Katumbi, mwana mboka Vital Kamerhe, mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Bako pesa la mbote balobi Kongo ya yo, Kongo ya ngai. Kongo ya ye, Kongo ya ngai. Pasi ya betidia, pasi la biso. Pasi ya population, pasi la biso. Pasi ya bashege, pasi la biso. Kasi na lobi bato basatu. Lelo toko kende verbe élection. Bakokisi pasi ya ba Congolais pasi la biso. C'est quoi bato basatu. Boye bisanga président Eli a sepeli ko sangana na moko na bango. Est-ce que akoko kisa komba azaili banda to azala kati mitune pa bilo ndeko nini boko sala na mikolo mizali koya na résistance tabino. Il y a d'abord toko sala tozo préparer ba tourner ko salema lo lenge moko ndenge tozaki ensemble tozaki ko tambola tourner ko salema. Donc be besoin d'habitude mikili ya poto tokoya même biso to été ba délégation koya ba na ba province nyonso j'espère que na kozala parce que je suis vraiment déterminé à éclaircir makambo eleki ezali kopesa un peu tension naza ko se sentir nazo ndimate ke zanga nazo ndimate ke zanga yi oye komeli biso na kati ya famille la muka donc on n'était pas vraiment sûr que quoi arriver na mutuloko la Martin Fayulu qui disait de vérité des urnes qu'il fait n'importe quoi pour garantir la population qu'il est avec le peuple congolais mais lelo bolungu andimas la lacrymogène bato bola bapine c'est ça qui va faire non on lui paye comment tika l'homme il ne faut pas tout na ebita to lukalo photo mo bebazaki na avion ben ya la liboye mona mboka muzitu est-ce que ça peut être faiblesse ya président muzitu ya kontimela ka Fayulu tango nyoso gale ka liboso na ezaki pe moko ya faiblesse to ezaki non ezaki faiblesse te il faut ye baboye to meli mingi na lamuka
tu es bilolenge moko na moko à vivaka. Muzitu c'est quelqu'un ayo kakabato. Muzitu ayo kaka. Muzitu aza hypocrite. Mais Fayulu aza hypocrite. Fayulu andimaka. Andima po a dégagé au kende. Tango akozonga vanzi, tango yozoya abimisi pièce moussous. Moi je pris le temps image bogo balancer au mona comment on a traité des dossiers obscurs avec ce monsieur Fayulu mais na zone dimate mais pour na éclaircir peuple congolais bo pesa biso temps avec le base na confiance na peuple oyo a telemi na lamuka vrai po abunda sikoyo etumba na ye. Oui, mais nyonso bozoloba na landi yango malamu. Je t'ai aussi menacé pour votre information, je parle le téléphone tous ces derniers temps. Ya kolobete ba pesinga $20,000 pour la passation pour na longananda kunangana ya awa. Nengaka na éclairci dossier na poezo ba mapet pour na réseau social. Ngana tout le matin weli singa ne bigole balobi son excellence moto ya mbongo ebele apesinga $20,000 ba ye kolanda otina ndaku mwana mboka. Pour votre formation, le président Adolphe Muzitu a jamais kotinda mutu ya kozonga na ndako. Oui, le président Adolphe Muzitu n'a jamais envoyé quelqu'un chez moi à la maison. Ngainde na yaki passation. Na ekokuta na o na ekokuta. C'est quoi ndeni ni passation ça le 11 bon il y a les 8 aux akitendeni. Mais les 8 exactement parce que Zaki date oh Zaki na mituna bisoté parce que Zaki va communiquer Zaki collecte. Zaki be huis clos hein. Oh non. Muto ba pesi nani? Professeur Kalele. Azaki peut représenter Kaka. Mais est-ce que au moni Kalele la lekina te fait quoi le baganga inde munazwi chat? Est-ce que ebino état de santé à Kalele na moment to loba? Tokoki kozonga moi sima. Est-ce que Kalele azaki na présidium ya lamuka? Ngai mawanange zaka ndenge prince penga tikali bolumbu. Oh mawanange zapo batikende mutakala. Bata nazobelela prince penge tika bazo distraire yo na mafinga. Imposer bango ba constitution na présidium ya lamuka imposer bango amona ngai liboma. Lelo tikali wapi so ozali na présidium obeli oh donc prince penge président azaka na ADD Congo azala présidium ADD Congo parti libanais akufa akufa azala présidium te non azala na présidium te yako prince penge oui ADD Congo voilà vena ngai na lelage forme ngala so autodidacte mais yako prince penge mais au côté na présidium te okelu bumbashi te atikala ko na présidium te ADD Congo te non na présidium na muka même normalement atabalobaka makambo normalement il faut pas passer des princes penge par nini wana oui il fallait ndazwa Kalele atikala ko sala nini na action à la muka. Qu'est-ce que Kalele a apporté comme son appui na action tout na liti à la muka? Nani pe Kalele batebele ba yebiete? Non mais même Kalele wana ce sont des gens oyo bazali est-ce que bien to lo ba vérité bolingi ko to ndo binisa makambo boye baboye passation au bapesi Kalele ezana ngora mascarade na muto wana au soi-disant avocat ya Kalele. C'est usage de faux. Pour nga pour c'est un faux débat ezali que monsieur Fayulu asali yango pona nini. Landanga bien. Alingi asali kwa simbisi la muka. Akimimba make golia. Akimimba make golia na bloc patriotique wana. Qu'est-ce que golia donc simbisi parce que mutumo ko kolata Kazaka la mukate Kazaka bloc nité asali yango peut permettre yebi kwa mutu azana alliance hein soit linga ki sa kindumba alongola alliance atiki na mutu ya mbetu pona nga je considère que monsieur Fayulu alongoli alliance à la muka akiosa la kindumba na Lubumbashi avec des Moïse Katumbi mibali na Sikazui ba matata ponyo pour ne pas citer beaucoup de gens na ebisi bino boyeba que Kalele azakaka donc bacheka elilingi ya pamba donc bazola tebera pamba Kalele n'est pas concerné dans ces histoires parce que lui-même n'a pas parlé il n'a pas lancé un message officiel à ce qui concerne la muka. Donc ngai étant que un analyste et puis résistant de na comprenant famille politique na ngana za nango la muka na yebi monsieur Fayulu alongoli ka alliance ya la muka atina mutu ya mbetu akekokota libala mais kuna sika kei bino ba ebobaliye Boba ndotala mabala boni ya lekaleka na MLC na 2006. Na leka na dynamique de l'opposition. Na rassemblement de l'opposition tozaka ne pas Etienne Tshisekedi. Oyebi Joana makamba ko se caparer bandi leloté. Tangu tozaki kuna alikaka proche Etienne koyeba makamni bezo pour que abeta kaka bala sima. Mais Etienne pas aki vigilant
azaki kokene ba négociation te o ya boye donc ce que ezaki ba négociation moko ya poste présidentiel nga zo biso tiens nga zo mbata si malobo pas fayilu chance pe vient pas nga vigilant na ndenge nzamba ki ko memayi donc esika ki ko taliba to ko ka sango bo pesa yetan bokoyoka sango tokoyoka sango ndenge ka mona mboka lobi kasi pasi ezali la biso pamba te tokoyeba te na Lubumbashi nani nda kozala leader est-ce que bisika oyo Moïse Katumbi akomi chef na ngai na lingaki boye ba fayuliste ba sentimentaliste bato boko tala liso ya Congo na malamu te na lingaki bombeka koyebisa président Eli atikala lokola papa Etienne Tshisekedi bato balongwaka bipai na baromba yaka kotala mais ya ye kolongwa ka awa kolanda ba Moïse Katumbi eza déjà danger na katia boyokani wana pamba te biso basto yebi ete moto azaki na pouvoir pe moto azalaka leader moto akala bato ebele ndenge belo moko bolobaka ezali esengela ka vanda awa alandi Moïse Katumbi la poto Moïse Katumbi ayeite lelo bango wala baki okutala Moïse Katumbi na Lubumbashi Kabila pe akotika Moïse Katumbi te pambate akozala na ye Félix Epe akotika Moïse Katumbi te la Sabino alliance la bango basalaka ya makasi bakozala toujours na ye kasi pona président Eli est-ce que akotika la opposant est-ce que na 2023 bato wana bakondima lisusu na bloc wana ba pesa ye azala candidat unique pona nga na zoloba te kasi bota la malamu bisika nini politique ya Congo et baby pona makambo etali misolo peuple a konyoko peuple a lisima na bino peuple a kopesa bino maboko lelo peuple abandi kosanza tolo banzambe ali malamu te lo sako mirai mave nzakomba folange itungia ndeko to komina suka nini okoyi koloba na ebite okozongela ba résistance na yo pe eloko la kosenga na yo oke ba pamba te na yebike etumbango Yesu makasi bakoki pe koluka yo bakoki pe ko sala yo mabe po ete toyebi bande ko la biso na eseli na bango balingi te ndenge mwana mboka Mukebai abetamaki kaka po alobaki makambo esalami lelo honorable Mukebai alobaki boye nazali kolika ete poto benga na Félix Antoine Tshilombo esenge to sangana na Kabila esenge to sangana na Matata Mponyo esenge to sangana na Moïse Katumbi na Fayulu na Mukwege bloc walande tokobengana Félix na banzi yango nde betaki po alobaki esenge ezala Kabila kasi lelo bato bobetaki Mike Mukebai honorable est-ce que bokosenga ye pardon est-ce que bokozala sou na makasi ya lobi bobeta ye po ete proposition na ye yango elati nzoto biso banso toke Lubumbashi e Kabila pe akozala wana bokopesa na mbote to bokopesa la te malobo mboka ngai personnellement ngai na Mukebai toloba na société et puis pour na makambo ya ba $50 na ce qui était passé mais je sais qu'il y avait une mission kino ba lobeli na binga kai to binga na to sololaka et le kaka malamu pour le pays pour affronter quand il a $50 hein donc ngai kutunde ba benga na faden nazaki na ndako président Martha Benginga na kei kuna faden de ko recadrer yep mama to benga na ki to sola ki abisi na peut-être to za vision moko to za bana mboka to mais na lingi pe na lancer boy parfois mutu musako ko mona ngona ndenga mabe ezali sacrifice o esito banda na ko zonga simate oyo lolenge na lobaka to na lobelaka et tout chaque ayeba ete ezali lolenge na betaka singa na katikati soki omoni esalaki yo mabe c'est que moi lipeka na yo ezalaki na kati ya nzela wana donc ezalaka mpona kobongisa nzela donc eloko nga na kosenga na bana ya poto bandeko nyonso ya nouvel élan bochaka ngai na mabondeli bocha biso nyonso ba résistant ba etondimi pe bakongomani banso oui bakongomani banso bocha biso na mabondeli surtout bana poto hier j'étais vraiment mélangé chez moi à la maison moi que oui na konaku abatongo même j'avais perdu même mon téléphone ba nini ba ko menacer même madame nangai azaya pana nanda ko nangai suite akindaki pana bango kaka lobby pona ko lobete na zwaki mbongo na pesa bango mbongo po batika ngai. Alors, comme j'avais quelque chose chez moi à la maison, na pesaki bango, mutu pa lingai ko yoka ngai te mais la police comme ayaki ko intervenir na sécurité nanga mais na yebité bato amité malamu j'ai un petit souci ya ko quitter kaka quartier mais boye ba kenga pe na lancer message boye ba ke mutu akimsanga chango azate chango eska mutu nanga elalaka eska ba base nanga ezali na lingi ndete
ba guerre oyo banda oyo ba innocent bazala ba victime parce que dossier il y a beaucoup de personnes ba maîtrise na ngote baza bano bazala bopesa ba politique ya mafinga ya balabala. Donc comme nous avons de sous-bassement donc de ces dossiers no yebi ke ba koluka makambu moko bema mututu akomona le lenge à kosunga ngai pour la sécurité na ngai donc faut contacter même bino mais tous ces derniers temps je ne pas les téléphones mais na bakambia nouvelle ande bako yeba esana ko kozala matondo bande kolangai na yuta ko yebisa bilo kaka mokolo ya liboso oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi a telemaka netando eke na banze zalaka le 31 na mongoloto ya mokanda la bango ibimaki na réseaux sociaux ya kolongola mwana mboka Adolphe Muzutu il y a eu 3 morts po epesaki mabe na kati ya bandeko misusu oyo balingaka mwana mboka Adolphe Muzutu na balingaka Fayulu il y a eu 3 morts de part et d'autre mais na ebité est-ce que mwana mboka Adolphe Muzutu akundaki bibembe wana est-ce que mwana mboka Martin Fayulu Madidi atalaki ba famille na pa kunda bango espérons non bana wana bakei bongo mais bawoleli nini baweleli bato ya mboka po ete lotiliki ya Félix ali bobele bongo soki to komi koloba bosolo lelo oyo biso oyo pe bapanze sango oyo to bundaki etumba ya résistance to ina ba problème na banze ete ngai moko la utayi kozala victime ya epenge na ba mafingu na ba télévision pona koloba ete nazali bongo autodidacte mais na kamo ya lelo ye parmi présidium ya lamuka alite ndeko pe na koloba kaka bosolo pona kotala ete lamuka ya solo esengelaki passation esala male 11 ndenge ya yaki ndeko azali victime yango bomoy na lukaki ye na landi to ali pe ne sika moko oto kosala ya kobata mapoete ndeko azala malamu est-ce que na République démocratique du Congo bayiba bundeli bakozalaka bato kobatama bato bakolia kanyaka nde bato baleki malamu totika to bundele kolo abiso balkanisation et kosala mananzela mona mboka Chilombo pe Kabila bino baso boyebi yango alors tolobaki ete bato iso bako bundela République démocratique du Congo bako kolia na sana Kabila te bako ko poussa na te baki kolia kanyaka ya Félix po ete Félix ali misala ya Kabila tango yo le ya Félix tango yo le ya Kabila yeba ete oteki bandeko bayo kasi boni ndeko akoma na sécurité yango to yaki kolukaye po ete aloba ezali esengote kasi ko sala biso pasi na komona ete boni bayi politiko oyo batelemaki babundaki etumba lelo babebi ngayo séance li bokondi bateke monoko ya nzambe ezalaka pembe na ngai botala Martin Fayulu Madidi mbala babale nakena ko yebisa ete nzamba lobilanga tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné lelo to ko poussa na to koluka bato ayeside bo pesa biso maboko to meka ko sola to komi wapi nzamba kolonga to pe Kongo ekolonga ndeko bobenga ye bosunga mama Celestine wazali fouye ya maboko naona banzo ko yeba eta ko beta lisolo ali bongo na telefone wali moto ya yambo pesa ka telefone munaka misala maboko na ye akosala mosala azo revendiquer ba droit to komi na biso na suka matondo makomi na bino banso oyo bosunga ka biso pe bozala ka la souci ya etumba ya Congo ezwa délivrance po ete bilo bozonga toboyi mwana mboka Martin Fayulu Madidi te toko boya pe mwana mboka Adolphe Muzutu te kasi na kati na bango to kolobaka bo solo éprimé to tika likambo oyo ya leadership po ete leader ya solo akena este abengana ba M23 abengana ba Uganda abengana ba Kenya pe EAC elongwa po ete drapeau ya Congo e ko frolete e comme bobele bendele ya bapaya c'est que Félix Antoine Tshilombo te kimboka na Lubumbashi boke ko sala sous complot balkanisation ya makasi tope boali koluka présidium tocha vidéo ya suka bongo to kabona bye bye merci na kabuya long puissant échange par l'équipe qui gagne merci na gloire Ngoma Misapi électrique Papi J directeur recherche stratégique pesango mokonzi parabe émission babiso ba pouramentangola no bondi ya botard de bono itla émission et comme les bino pe na moni bébé ko azaki na biso en direct Achille Tela pe azalaki Alino Moke Monseigneur Liso Yankolo Big Daniel Ngenda Kilame Dieu de Telotake Tumba ba mama ya plus 32 ba maman missionnaire merci encore une fois Nayo la Chabienne et puis mon mère de Brino pourquoi pas Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie na mboka ya papa langa j'ai droit tout cas tozu tango ebele po etende ko aloba matondo makomela bino kasi vidéo oyo elanda biso na sima bye en 2023 conformément à la constitution élection il faut c'est une contrainte constitutionnelle. Le mandat est à Mbulabo. Ce que il faut élection. Comment glisser vous attends mon côté pour que ça bateau on a chance batika. Ce que élection est athée
Dialogue est un sens beaucoup péjoratif dans la mboka na biso. Sur le dialogue est un synonyme, il y a partage de pouvoir. Nous voulons des discussions autour des réformes électorales et organiser les élections dans le délai constitutionnel. Abou, mais l'article 64 est clair. Tout Congolais a le devoir, et ça doit être. Devoir, obligation, il y a Congolais, moko, et ça dit à Kofsala, échec, na moto, union surtout, à Kosabo Konzi, Nako, to, à ça Konza Ekolo, na Kobuka, Mibeko, Yamboka. Le peuple congolais a la responsabilité là. Ah bon? Merci beaucoup.